Peuple congolais mbote na bino. Ils wa bino combattant chinois depuis Cape Town en Afrique du Sud. La pesi bino mbote plein sur Bozali. Tous un événement kaka moko. Ils événement moko exceptionnel. Donc moto zangate. Moto zangate na Belgique. Na événement ya le 28 octobre liboso ya ambassade ya Rwanda Kigali. Moto zangate parce que Belgique, Bruxelles est la capitale de l'Europe. L'institution soit minière ne vendre à Bruxelles. Il y a un bengi moi nous sur Congo. Wazana makila ya Congo. Wazana souci à bato kufa na est. Wazana souci à bato bakufi 20 millions de morts. Wazana souci à bato bakufi ba violer bango 7 millions de femmes na Kivu, un peu partout na Congo. Bota lelo ba Rwanda bazo koboma bato na Bandundu na Kwamutu. Basali boucherie. Baza koboma bandeko na biso butu na moyi na Kwamutu bakosa ete ezali bayaka na bateke mtu ba obunda. Depuis quand bayaka na bateke babunda. Tuzaka biso ba Congolais to boma na kate. Toyi ko sona to bundi ba biso to bunda na makofi. Pe si na ngoto sukoli mai to zonge sika moko to le pondu na loso ko to za famille moko. Yango na sengi mwana nyonso ya Congo. Yaka. Mwana ya Liège. Ya Anvers, ya Charleroi, ya Bruxelles. Hein? Boya ebele to kutana. Boya ebele bozangate. Le 28 octobre, liboso ya ambassade ya Rwanda. Kozangate. Boya ebele. Le 28 octobre, to kutana liboso ya ambassade ya Rwanda. Na bengi bana nyonso ya Bruxelles, ya Anvers, Charleroi, Liège, to kutana na Bruxelles. To boya ebele muto zangate pardon. Eza likambo ya bokechu te, eza ya isote, eza ya greffete, eza ya ngai te, eza likambo ya mama Congo bana ba kufa ebele yango to bengi bino nyonso boya bandeko na ngai please boya na sengi bino pena bolimbisi na kombo ya Fumuki Mbangu boya ebele matondo mboka bino eza wa bino combattant chinois depuis Cape Town en Afrique du Sud eza ika pour la mobilisation pe sensibilisation mukie ingeta ibobo.